Bonzambe, to sengi bino merci mingi po bozwi likanti ya kolanda biso lelo na émission na biso ya Bonzambe kati ya KNB News awandi to kumisaka nzambe biso ezaka 100% Jésus-Christ. To ali pe ko annoncer bino que bientôt là ba show oyo zaka na problème o makamno évoluer raté na Bonzambe awa to za ko organiser chaque matin show. Donc matin chose ali ki to vandi a to sambela to résoudre le problème na bino nyonso po bozali nango leo nazali na esonga ko yamba prophète de la nation l'homme prophète de la nation. Amen. Prophète David mutu muke metala makama minene yo pesa nga ba kilo ba charge te ba charge des ali oyo zali frère zali prophète parce que yondo yaka na ba message pour na mboka bien sûr nde yango tozali ko benga prophète te parce que vous avez influencé mais par rapport à oyo lo barapé ko kisamande vous avez posé biso to benga yo prophète l'homme de Dieu mbote l'homme de Dieu mbote papa boni ya ministère nyo c'est ça qui m'a mais point ninte au salika église mais utikeka na ministère bon eza mabete ko sa l'église mais faut yo ka Saint-Esprit faut ka Saint-Esprit na autorisation au sein l'église je suis au pied de quelqu'un, je suis à l'église, à la vision de quelqu'un, mais je fais mon ministère par rapport à Nzamba Pesingai. Ok, nde yango wana on a exercé ministère, mais nasi à mutu. Nasi à mutu. Donc on a nous une pifouté à kobima yo moko. On a une pifouana à l'église. Donc il faut écouter le Saint-Esprit avant de faire quelque chose. Ok, to mingi lo bamarake ko juger ba wena ngaité elinga ko lo banini elinga ko lo ba ke pasteur atazo sane mabe to kipeyete to sambela ka to rama lo banzambe. Bon, na éviter na contexte ni bato Bible lo ba parce que par exemple Bible ko lo ba mais faut comprendre ngo contexte ni Bible zo lo ba. Mais l'homme de yonde aux allez mieux placé il y a quoi expliquer plus le contexte ni parce que la Bible dit que un homme spirituel juge tout. Comprendre? Et dans le cadre il y a ba ouin, c'est-à-dire vous pouvez juger mais dans la lumière de la parole. Vous pouvez critiquer mais dans la lumière de la parole. Mais et dans la au vu il y a ba païen que bozo titoyer tout bozo juger mutuana. Mais dans la sagesse, la carte il y a lumière il y a parole. Parce que c'est dernier temps tout comme on pasteur azali wana même pasteur azali moi on appelle azali wana azo gérer ba mabonza nyonso entre ko lobate eza na normal kaka. Bon, tout le monde n'est pas appelé aux pasteurs. Cause à la pasteur, c'est tout un ministère, il a responsabilité nzambe nde aponara. Mais il y a des gens où babi comme si le pasteur bon. C'est-à-dire Alan a appelé Alan a etindi awanate. Nzambe a préparé yete. Yemo kwami comme si pasteur à côté cours théologie, Alan a mbela awanate. Yango zo mona babilo kwa nyo na kati église. Siko toroye ba neni ke muntu azali vrai pasteur to azali faux pasteur parce que la majorité to ko mona mamone ko sama partout. Mais un bisonde dans on a vu que un homme spirituel un chrétien au hasard mature dans la spiritualité c'est pourquoi la Bible dit le banabiso to senga toujours esprit à discernement ndoko yiba ke à travers l'esprit à discernement il est dans le faux ou il est dans le vrai parce que makambo yo ebandi lelote même temps où Jésus-Christ azaki yemoko la parole de Dieu yeso azaki na nzoto boye il y avait des choses qui s'est passé dans ma église même temps où l'apôtre baye ezalaki pe na babilo kwa ya no salamadan quand bisika ba vrai bazali ba faux pe bazali. Est-ce que Jésus-Christ est à salara ministère de Jésus-Christ est yo sali ministère de David? Bon, Jésus-Christ n'aime ta pesibiso autorisation en albi à l'effet de toutes les nations mes disciples. Mais église et bandit tango obi disciple mais to ka basa nze ba fidèle te bi na mbela o yeso apesi biso na Matthieu 28 abi à l'effet de toutes les nations mes disciples biso nyonso diboso na yeto ba disciple et ba fidèle ce que euta wa mutu nyonso azali disciple diboso nzambe mais particularité ezali po abengi ba misusu na kati ya ministère. Mais bisono so liboso ne to ba disciple to ba adorateur. C'est pourquoi le bi tant beaucoup na présence tant que vous en la présence na yel liboso mon compte bisono to adorer
pasteur akozala te nani mondimi akozala te biso no liboso na Yesu ba adorateur ye moko patron. Oh zoloba kaka to makampe ça. Je parle c'est conforme à l'écriture. Ce que je dis c'est l'écriture. Biso no so photos en akatia ya lumière ya parole. Mais tant que ba ouais on a beaucoup de différence. Oui, différence c'est ali. Oui. Entre Mouto à Bengami, je parle de ministère. Oui. Mouto a su appel. Oui. Non, Mouto a su appel. Ici, quand les Bibles disent que bah ouais, bazali. Mais tout le monde n'est pas un ouais. Donc, jeune Bena et Zosal l'église, mais pasteur Nandako, Azolia na. Pasteur d'abord, faut exemple. Il y a des mots de fois gêné pour que l'église Moudiba. Pasteur Azolia, ça m'a cassé. Et ça, mode de vie à apôtre. Premier ali. Bapôtre basala ke loko wana mode de vie na bango bapôtre bando gêner makasi ko lega même ba fidèle so on apôtre azo gêner te ba fidèle ba wejede et là passé to sali jeune ya un mois ali agate mais ako ganga ko yemba na vivacité wana ezala likamu mususu yeah, donc mutu oyo aza abengami kozala mosali ya nzambe. Oui. Il faut à se sacrifier pour les caméras parce que aux amo bate libampate yonde mtozo bate libampate yonde mtozo veiller na l'esprit wana yo faut en écouter à Saint-Esprit yo faut se sacrifier makasi pour la bampate mais bampate moto sacrifier ko les ka berger et ça la barate. Mais comment na ba confession religieuse ba sangani pour na président ya seni mais ba kokokate est-ce que ba fidèle ba kanamaka na bini bozali ba malamu to ezali politique car écoute na kati ya église. Bon, église ezan un rôle makasi faut jouer na kati ya mboka na biso. Oui. Délivrance ya Congo eza église. Mais quelle église? Une église qui écoute le Saint-Esprit. Une église baptisée par la parole, baptisée par le Saint-Esprit. Une église qui écoute, c'est-à-dire une église qui marche selon l'esprit de Dieu et non selon Obatu Bazoloba. Maurice Sorolo ayaka na 85 Nathan Yazaïr, un pasteur américain. Alors l'avenir de l'Afrique et du Zaïre est entre les mains de l'église. Église n'est comme ça que Congo comme une nation très puissante, une nation très puissante qui va influencer le monde. C'est l'église. Or, quand on a quatre églises, on a utilisé Batu Mususu. Le roi ba pasteur, mais ba pasteur te. Le roi ba nous invité en Apocalypse bazo mona na mission batu le roi la batu bazana ma sekemi bale le roi ba corne un agneau. Mais ce que talien na mission bonzambe, ce que talien na mission révélation, azana ba corne mi balete, azana 10 cornes. Ce sont des gens qui ont côté dans cette église. Mais Nzambe na bolingo na ye, quand une génération est mwinginzela, Dieu va faire quoi? Dieu va susciter une autre génération pour ezwa place ya kosala musala lo lenge molimo mo santo zolinga, lo lenge Nzamba zolinga. Yango zomona na mitema ya bato bazo sangana pour ba trouver solution. Lokola mitema eza na bolingo te, lokola bomoko eza te, lokola unité eza te, bako yokana te. Yokana te. Parce que Dieu est dans l'unité. Dieu est dans l'amour. Quand il n'y a pas l'amour, Dieu n'est pas là. Dieu est amour. So il bolingo eza na makambo bo salate. Oya somona ke oya simbate. Oya somona ke oya koto ko pesa. Oya te foka ngai. Oya le foka ngai. Et simbate parce que nzambe azawala te. Ba wende di. Yom to benye ba we. Mais pas nzambe siko est-ce que bazaba ouais to bazaba ouais c'est ça. Mais yango to toucher ba wende diete donc nyos ba osala biso to ndi maka parce que mais tous observer dans la lumière de la parole de Dieu. Ndeto comprendre que ah non baza ya nzambe to baza ya nzambe. Donc Dieu a une vision pour la mboka oyo parce que Dieu a choisi le Congo. Et la délivrance du Congo, c'est l'église. L'église a un ndengeni. Oyo, et pour ça que Congo est bika. Et l'église au Saint-Esprit. Église kimbangiste, église catholique, église néo. Je parle de l'église corps du Christ. L'église corps du Christ. L'église corps du Christ, et l'église monde entier. Et la catholique, et la boété, non. Église corps du Christ, toujours un quatre fondement, il y a un apôtre.
C'est ça l'église corps du Christ. Donc batunyo so baza église, baza tambola selon fondement ya ba apôtre été, baza église ya Jésus-Christ été. Donc ce qu'on tangi acte des apôtres au moni misala ya bantoma, ya ngonde moboko ya église. Mais batunyo so benga baza église ya Jésus-Christ, oui, mais kende na bango na lumière ya parole selon o ba apôtre batikela biso au mona ke ba marche ta bango ba fonctionnement bango eza na kati ya lolenge wana te. Donc baza église ya Jésus-Christ, baza libanda église corps de Christ. Mais kasi soki tozongi na église wana ndenge okoloba église primitive, donc c'est que to ba vivre ndenge moko muto likolo azali te po to mona ba cher na kati ya cher to mona kiti ya pasteur batia ngolo kola ba or ba wolo mais ba kiti ya ba fidèle to ya ba disciples ezali normal. Différence wana na contexte où le bec tozonga na église primitive, donc au monte ke bokeseni ezali makasi bokeseni premier ezali bokeseni wana eye na batunde pour yo so pito na ministère de David au monde la différence place au vanda ba ko tshilo ba mai. Le Seigneur alingi la Bible dit dans le livre de Romains chapitre 8, il ne parle de l'excellence. Excellence c'est ça ma bête. Honneur pour mon Seigneur Nzambe eza mabete. Eza mabe ce qui comme le roi adoration. De comme mabe. Mais ko pesa Nzambe, ko pesa mon Seigneur Nzambe limemia. Ko pesa kitia kitoko. Eza mabete, c'est toujours c'est l'excellence. Ça n'a rien à voir là mo etali makamomso sozoro ba. Donc eza mabete mais et comme mabe pour bato comme sur doctrine de comme mabe. Mais Dieu Nzambe alingi tout ça na kati excellence, to vivre makambo kitoko. To fanda na bisika bien, to tomber temple bien, basa ndé baza na ba condition bien. Ne touchez pas mais ouais. L'homme de Dieu azo kota na kati église ba tutu ba telemi ba ko beta maboko. Apôtre, prophète, l'homme de Dieu. Ba beta la l'homme de Dieu, tu vas beta la Jésus. Nga yebité. Seigneur Jésus. O telema, prophète o telema. Hein? O kota boeba ba tini ba beta maboko, l'homme de Dieu. Ngouya moto na ngouya apôtre batanga komba Jésus te apôtre l'homme de Dieu prophète sakola mais kasi ngona zoloba mon Bible zoloba ke ba chrétien faut ba yeba mais ça dans l'église nyoso hein en tout cas na yebité l'église nyoso là je ne sais pas à parti politique là je ne sais pas le premier c'est que batu faut ba comprendre base na connaissance na on peut ce exemple moko nazali quelque part na ministère ya ndeko moko boye na église na ye bon ministère c'est l'église bon nazali un adorateur bon on a travaillé parmi les serviteurs ngam nazali na modération ngam nazali na modération ya uté quelque part ndeko moko fati ngam na modéraki na sisi ko modérer ndeko atei fallait tout ça service offrande ya uté aye lobby azwa parole à sa service offrande. On a bien observé. Abandi ko sa service offrande. Abandi ko loba makambu oyo akutaki côté ya kuna. Mais soudain ayi batati offrande. Azui loboko ya c'est-à-dire baton bati offrande alobi bocha so tse offrande o tse loboko na mutu na ngai. Bon. On a bénédiction. Conformément à la parole de Dieu aux athées. Et là, on est poussé que ceux qui bâtissent offrande bâtir le beau qu'on a moutou na yo. Mais moutou comme millionnaire. C'est pourquoi je te dis, l'église est conduite par le Saint-Esprit. Des hommes de Dieu loin. Ce sont des hommes de Dieu conduits par le Saint-Esprit. Ceux qui ont conduits par le Saint-Esprit, comme on sait la bisala salanakat église. Le Saint-Esprit a éthique pastorale. Le Saint-Esprit à côté c'est un enseignant par excellence. Alors il y a des formations dans ça il y a des erreurs. C'est pourquoi aujourd'hui, pourquoi? Parce que des hommes de Dieu ne sont pas conduits par le Saint-Esprit. On a excès à zèle. Mais à Zoé Bateke, ils ont mabé. Et puis, Bible, les alliés protéger, ne touchez pas, mais ouais. Non, ne touchez pas, mais ouais. Na évité, on va voler nini.
Quand un chrétien est trop spirituel, un fidèle à quoi les gars a une spiritualité. Et ça par rapport à l'intimité à mon c'est ça, l'intimité à mon nom on a Saint-Esprit. Un fidèle, un chrétien oyozo kamba avec trop spirituel que les gars il va juger. Parce qu'un homme spirituel juge tout. C'est ce que la Bible dit. On parle de l'esprit de discernement. À quoi discerner ma cambo de ça. Mon toi fan d'une écriture à la connaissance. Il y a pas que ma cambonio sur ça là à quoi discerner la lumière et la parole, na Saint-Esprit ou à utiliser. Donc aux ala ouais, c'est pas pour la zone que ceux qui te benga mais grâce ils a libertinage était aux n'importe quoi. Le Saint-Esprit a molimoya, il y a ordre. Et dans l'église, tant que motoizo mosai nanzamba do sala makambo. Face à l'angona ordre selon la parole de Dieu et selon l'orientation du Saint-Esprit. Mais ceux qui ont sala makambo na ordre des ega ka bana oyo kambawana, molo mosanto akufungola bango misu, barotali ceux qui makambo wana ezabi. L'homme de Dieu, mutuna moko babsenga na tuna. Ceux qui les nzambe a pamboli, boso église sombi lo pam. Ocha mona kombo ya nani? La combo église. La combo église. La combo église. Mais ils ont le pango à Moutoute, ils ont le pango église. Basali nzambe belé tout comme on a ba ocha ba kombo na bango et puis atina ba kombo abana suki azalité moi ande mutu akozwa succession donc est-ce que wana pesa leka ka bonzambe est-ce que tu peux ko kendo de là ya verset biblique o ezali ko protéger bana nzambe et ba ouais nzambe. Bon, le problème est-ce que cet homme-là ou cette femme-là avec qui conduit bongo par le Saint-Esprit. Non, on peut faire l'exemple, moi, je passer Roland Gallo. À Kambi, église, à Tikia, on a battu le sous. Et l'exemple à ma lame, au biso tout au bassin d'un zambé belé, faut. Asa l'unique, hein. Asa li bon. Siko, motuna, bon, na retourne mi tunate. Je me pose des questions, des batunyo sont sous ma salle à bongo te. Est-ce que ça ka sainte sont orientés à bango bongo? C'est pourquoi je te dis le Saint-Esprit. L'église de Jésus-Christ, quand on parle de l'église, ils allaient héritage na yote. Ils allaient propriété privée na yote. Ils allaient comme au sali. Ça l'a conduit par le Saint-Esprit. Nzamba ko yebisoke au salabui, au salabui. Et mon toi ça conduit par le Saint-Esprit à salra makambo te betsa bat mabaku. A au sala makambo yo. Oh, moutonnion sur le bas. Non. Oh, ils ont des moutakambie. Vraiment. Donc c'est ça. Donc, autant au lingue, Nzamba yebi mitema bato. Nzamba lobi ukosali kamote po oza obetsa muninga musoli bako. Ako kondo yo osali kambu oyo ekobetsa muninga musoli bakote. Pour tout le monde, on peut mingi encadrer aux alliés quoi encadrer bana na kati église mais au moins que moi na commélie déjà. À quoi au KNDP pour encadrer mais ce qui est créé communauté azali rebelle ba fils rebelle. La Bible na tangi Bible na yebite mon rébellion wana. Mais et le magamingi na ba persécuté. Mais c'est ça la rebelle. C'est ça la vérité parce que abani même ko buluma lubama be bolanda ete boyoka ete azali na mpoka so ko balinga ko bisa to ba minga lingala oso ka chema maboko ezali malédiction nyeso wana bongo pona nini bino bozali bato fallait to boza ba exemplaire pona ko aider ba disciple to ba fidèle ndenge na yebi ezana bato yo babenga bango peka bongo ndenge ozolo mais bazo évoluer très bien siko lobani tangu yo papa o laquelle mwana na mabeme moni mwana nazo kende mala mazo kende liboso o lobani donc ezali mutu te mutapona ka mutu ezanzambe mutu akoza na sama ko romo so ita ekoki esengi kenzamba bimisaye abimisi eza mo pepe ato kanyango eza mo bakanga mo pepete soki tango esengele bima ebi parce que Congo ozomona Congo o eza pays prophétique et évangélique mutu nyonso soki azwi mbela ezaka na secret makambo nzamba olakisanga aolakisa te
makambo yo mona kanga na mona ngote mutuna mutu azana mbela na ye mais cela ne nous dit pas que ceux qui n'azana se makula mutu moko nde sikoyo mutu wana faut ça n'importe quoi faut loba n'importe quoi na yebi ba makambo wana ndenge zalaka pour na leki pe bisika ebele yo na sika musuba café ko lokola fils donc il y a ko sakana te mais maintenant le solo kaspe c'est édifié puis aussi bateau ba c'est pas important donc détailler ko tanga ba kombo bobezama eza ngo malamu te eza important te mais loko eza mutu ezala ke koloba nzambe nde mutu aponaka mutu OK mususu azali Samuel mususu azali Jérémie mususu azali Ézéchiel nani David mususu azali David mususu azali Esaïe vraiment pour Samuel azaki na makolo ya mutu Élisée pe azaki na makolo ya mutu mais Jérémie azaki na makolo ya mutu te Jérémie nzamba zoloba avant même dans ozana libumu mama na yo tango nazo former wana na ponaka yo déjà ozala prophète ya nation na pakolaka yo déjà mais ce que olobani azoka pako azoka déjà pakolami utena libumu poza la mosali yo atokangi ye donc aobima kaka pour azana mission oyo eza yo nzamba pesier particulier au Kangamunde. Bon message nini okopesa na population tant que prophète de la nation tout moni ba état de siège ali ko salama na este kuna ba bali ko kufa et puis tout moni ba sala nzemba ba sangane belé pour trouver solution ba ko quitter yo tant que prophète de la nation message ali ko pesa pour tout comme déjà pena soka. Merci nzambe azolo kumpona motuna wana ezana message moko un pasteur américain ayaka na ba 83 ou 82 son nom c'est j'oublie encore les noms un pasteur américain non ça s'appelle na Congo là alobi Congo peuple congolais à l'époque peuple zaïrois et ça peuple au naponi boza peuple oyo foko balusa misu na bino epa na ngai solution na bino Zaïre à l'époque Congo aujourd'hui eza nganzambe 4 messagers de Binza alors bien wabi eza nganzambe bo tourner regard na bino vers Israël donc de la même manière nzambe aponaka Israël de la même manière nzambe aponi Congo une nation prophétique vers ce temps de la fin pour la connaître lumière na mokili solution ya RDC ezali nzambe peuple congolais ezata obalusa misu pa ya nzambe o adorer nzambe o gumbamela nzambe solution ya RDC oya tant que peuple ezobalusa misu pa ya nzambe te mezona misu eza pa ba politicien misu eza pa ba politicien oyo solution eza kuna te Dieu va intervenir à travers l'église mais peuple de Dieu o nzamba pona misu na bino bobalusa nzambe bobalu c'est pas nzambe bon lo ba ke biso to suki nzambe sunga Congo et nzamba ko intervenir pour intervention pesoya vraiment parce que ce bonde là tozo kanzambe Dieu dit je vais visiter la RDC bientôt vraiment merci Zaki Bongo prophète de la nation prophète David hein prophète David ministère de David sur que kuna kozwa solution ya makambo na yo donc nzambe akitaka on appelle ça moi non c'est le moko boye nous sommes la génération de David ils ont un ministère on nzamba pesinga je suis au pied de quelqu'un mais j'ai un ministère on nzamba pesinga ils a quoi adorer nzambe par rapport à la nation kobonde la pour la nation parce que Dieu va intervenir à travers l'église qui écoute le Saint-Esprit to sangana to adorer nzambe parce que l'adoration fait l'appel au gouvernement de Dieu le gouvernement de Dieu est en train d'arriver. Donc programme eza bongo tozo annoncer tozo bongisa soirée moko boya adoration et ozala na commune matete et soirée wana tozo na kati ko bongisa no to ko annoncer bino date pena na ndenge au salama donc c'est un peu ça
Ok, en tout cas, merci. Comme on a souhaité, merci. La peine à Seigneur Bouton de ma casse. Maintenant, il y a pour répondre à la question où Taka et pas il y a téléspectateurs au Balanarabiso. Merci. Merci, Papa Héritier. Merci. Merci. Merci, dans ce pays. Je remercie pour l'invitation. Merci.